Si ayeba ete azali moto wa motuya azali moto ya makasi pe makoki ya komema ntombo nte ya ekolo ya biso mpe lisusu esengeli na ye asila kotanga kelasi po na komikokela pe komipesa lokumu. Maloba mayema azali maloba mangai te kasi maloba mwana mboka Pelagie Ebeka ya azali molobi mobeko pe moyangeli wa cabinet ya nkumu atali mambima bosembo azalaki koloba bongo o elobeli ya Sylvie Fortuné Mbula pe Norette Mapusa tolanda. Nakoyebisa na ba mama et puis surtout na ba seka na biso ba seka ezali ba jeune fille au babali na mote et donc pendant que journée internationale de la femme ndenge pe moi mobimba sanza bomba ya mars eza sanzo ba pesa ngo pona basi pona ba mama esengeli que ba mama ba ikampiko d'abord et puis ba yebate bazali na motu ya mingi na kati ya mboka esengeli ba mama bazala deja bakotisa ngo na makanisi na bango te bazali na motu ya mingi po makambo mingi tomonaka bapasi mingi basi bamonaka ba makoki na bango bazangaka yango ezali po biso basi biso moko toyebaka penza bakoki na biso pete et puis tozwaka penza tomipesaka moto toyebaka te motu ya nini toza nango nzoka nde mama azana motu ya mingi mama azana makasi mama azana makoki nyonso ya kosala yango na naza koloba te lokola ba mama topesa importance mingi na kelasi tolobi te kelasi kaka ya milai soki moya ya kelasi ya milai ezali ekozala pe malamu mais sengeli mwana na mwasi nyonso akoka kozala ta koyeba kotanga pona eko permettre ye ami kokela na ndenge na ye moko pa tango nyonso kaka talelaka mobali etc. Yambo ite to suki sabasangwa biso